Merci Nego Manix. Moi, le mot d'Alobakala. Idiot, Zobakuyon. Donc, Azamna, idiot, Namakamu, Nyonso. UNESCO, Bautara, Musika, Bae, Awa. Pour nominer Ferregola, mon konzi ya rumba ya Congo. Bisote muta côté la bisote. Biso za biso ba côté la bisote to zape ne logo to kupesa te. Biso masoko na biso za ya kufanda na kiti. Eza ya muninga mobali asaka na ngoti. Wa local. Yozo mona ngone. Kasi baso bali su local el nyolo bani nzoto ya faire na international. Faire rapport à genre partout. Donc, tu discuter de l'autre, tu as fait spam, tu as fait spam. Et à Braza, ils ont déjà international. Pour ça, code on a discuté. Tu occupé, tu as fait basi ma bene basi. Babas, yo, tu t'es babas ma bé. On a quand même un avocat payé, puis commis donc. Mon kilo est au bon gâté. Avocat PD. Avocat PD. Kasi yeti. Yenan. Ou à son côté là, Yenan. Avocat PD. A sali marambo ko fait tigala au salade. Fali azana ba qualité ko fait tigala au salade. Fali asali succès ko fait tigala au salade. Avocat PD abimi. Vous au moins ba commissaire fou moi PD. Avocat PD ba rappel na pasteur a PD a un cancer de l'eau. Pasteur a PD. Oui. A un cancer. Oui. Comment on est là? Denis. Anani? Denis. Denis nani? Denis. Comment est Denis? Le pasteur a solo oazo que na Bible ko mama si ma mobile il faut fandanga na kiti. Ba pesa yango mutute. Et ça la Deutéronome. Nini? La Deutéronome. Ah, ben lui gameti, landela la Deutéronome voilà. Si ma mwana mobile. Si yo mo si ma mwana mobile, il faut fandanga na kiti, ba bebisa yango te. Ko si ma nani ba bebisa. Et la Deutéronome. Et ça la Deutéronome. Avocat est PD Azali, musicien est PD Azali, journaliste est PD Bazali, donc groupe na bomba sala clique na pasteur na bango Denis. Obanda bango mabe. Invitation pour ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Très heureuse de vous revoir sur votre chaîne Congo et c'est mon officiel plus télévision. Aux AR émission la nouveau Mingi moto. Que j'ai chaud. Hein? Moto to kabola moto. To kabola moto. Dans cette émission, on va partager le show. Hein? La pessimoti na batutu balinga pourquoi pas la général manager Clovis Pimpa. Janita Mbo business. Bambote no ya wana encore une fois merci. La grand pote maya moto maya tout moi le seul le boss qui nous reste. Motema ya maman Timba pourquoi pas Manzouzi na Bruxelles. La PC Bambote belé. L'autre aux anayampara on a que 20 minutes à show. 20 minutes à moto. Tous anayampara on va parler de Papa Hervé Jet Set, des gens déjà entraînés. Yampaka, bonjour. En direct des Mwanda. Donc, bonjour, Nabagouloa, sont vraiment, tout voté massivement. Papa Hervé Ferregola. Donc, tout ça, on a vraiment, opération, voter Ferregola. Les padres, na AEA, ISA, donc, nominé, catégorie best francophone mâle artiste. Donc, catégorie 1. Donc, Gaulois sont vraiment quota na voter na dit que il va être à sa noter à sa voter et puis ba Gaulois donc les Gaulois base solide na bandal bo voter. Les Gaulois famille donc bo voter. Les Gaulois de Turquie, les Gaulois de Matadi, les Gaulois faire Gaulois ou rien fan bo voter puis ba Gaulois et couloir officiel bo voter les vrais du padre bo voter puis ba Gaulois ya États-Unis partout tout voter Papa Hervé Ferregola. Présent Lilor dans mon ordre Zake to voter Ferregola, Kodia, Moka charge ya Turquie, vraiment charge na biso, to voter, Isaounga na Suisse, to voter vraiment, batutu, ya ba griffe na États-Unis, ya ba griffe na pression ba moté. To voter vraiment, et puis ba na ba Congo tout, to voter, donc, biso to za muto au côté la biso te. To appelle na isiko to laisse rater. Mabe ya kanam donc. Ya ba ninga bato ba laisse. Eza bato ba laisse. Ba laisse wapi?
bisika wana na bapimbani bata pimbani pimbani ngezo luka makamu mikolo pimbani neni pimbani kasi wana tipona pasango auti pane pimbani bata pimbani comme ça le bien comme ba problème donc bagolwa Jojo Malonga na Braza vraiment Malonga bagolwa nyonso ba Jojo Kabuya il faut to voter donc opération to qui peut ma musulté to qui peut ma même so voter en plus to bomba mongo na musenge pour to somba dynastie volume B na biso vraiment et puis base ba noir na stade des martyrs bébé fa la gauloise to voter vraiment papa Hervé et ça qui un grand merci à toi Johnny Tambo Business Johnny Tambo Business il mange avec les gens il partage il y a tout donc nanda kuna na milaka masango batu basali ba fier na ba bar na ba boîte si kuna nanda kuna na milaka tranquille OK ya paka déjà à ton affaire Gauthier CI oui Gauthier CI il n'a fallu déjà les 19 elles sont aussi catées d'ici là mais Manik à l'équipe Pandeko Vincent à lobby artiste fallait pour pas munene ils ont artiste mokoté à kokanine na moka bango tout batikali ba loko et puis faire une voix où ya kitoko beaucoup msaka voix kitoko aye marani net yende ko Manik so moyo moda kumuta alobaka la idio zoba kuyon donc azam na idio na makambo nyonso UNESCO ba utaka musika ba awa ko nominer Ferrego la mokonzi ya rumba ya Congo biso te muta côté la biso te biso za na biso na batu ba côté la biso te to zapene loko to kopesa te biso masoko na biso za ya kufanda na kiti eza ya moninga mobali asaka na ngote on a vraiment même la Bible masoko eza pour se mettre dans les bancs et non et dans les chaises aussi et non moninga mobali asaka na yango donc merdi binga na yebi na Luanda ndeto za na biso to ko occuper bango te biso to yebi ke tozo occuper makambo botango bocha no local yozo mona ngone kasi baso bali su local eliolo banini zoto ya faire na international faire voyager partout to biso to discuter na lo te to beta FacePam to keka na FacePam et na Braza eza déjà international pour ça code mo on a discuté to occuper bango te bana basi ba rama mabene baza ba bas yo traité ba basi mabe ba basi na kamwe na ba avocat ba payer pe ba komi donc mo kilo e obonga te avocat PD na kasi yeti ye nani o azo côté na ye nani avocat PD abimi vous moi ba commissaire fou moi PD avocat PD ba rappel na pasteur a PD a na cancer de l'eau pasteur a PD oui a na cancer oui comment nena Denis anani Denis nani comment est Denis comment est ka Denis siko ba pasteur aso eza lwa ba pasteur héritier bongo ya Majuli ya pasteur Jojo Kamani Chikuna pasteur Fisto Bofunga ngaso na za ba pasteur aso o azo ebso ke na Bible ko mama sima ya mobali faut fanda na kiti ba pesa yango mutu te eza la Deutéronome nini na Deutéronome ben lui pigameti landela la Deutéronome wana sima ya mwana mobali siyo mo silika sima ya mwana mobali il faut fanda na kiti ba bebisa yango te que simana ni ba bebisa et la Deutéronome eza na Deutéronome avocat ya PD azali musicien ya PD azali journaliste ya ba PD bazali donc groupe na bango basala clique na pasteur na bango Denis na pasteur yango moni siko na zo ebisa ba gaulois to voter pour biso za muto côté la biso te ka biso monde to lekaka bango ni belé donc soki vraiment to zongi esprit na biso mais après ba warrior bazo sastabino pina mutuka prese toboka na nzela donc comme sujet mais ba okamwisanga mutu kutu azokufa ba opine kufa te monike bazaka bazoba mutu akufaka mutu abelaka ebongo pine ya mutuka o mutu ya mokili asali yango ngana okutu mutu asala biso nzambe mais lelo ngana opende to sabu to kokenda ba biso ya paka kufi pour ça normal ben oui mais si on azokamwa bati pour monike kosile ko maraka aboué etinda mutu na bere esalisaki makambo nyonso nayebi ke kosila pe bino bozota gotese ya soutenaki bino ye wana azokenda libulu gotese komona mikolo ekomi tueur de mensonge de mensonge aye koboma lokuta yango moni batutu bakomi agité banani bakoma agité bapede ya aza problème na bapede si problème angoni
alobi ke ba PD baza lokuta bakosa nini bazala na avion kutu nanu bato wana bato liboso bango fo bakangisa bakeni tenga o baloba ke bango bazala na ba avion avion elala wat nauti ndolo na monite nauti na njili na monite ozomona teke diffamatoire bango bazoloba bango mo bato babandango et en plus pe baloba ke PD wana aleki ba musicien nyonso ya mboka o est ya kokani na sindi o catégorie na e eza sindi na dejimbo na PC bote show ya pas tourner show to va show on va mettre to aussi là na lelo to na show to aussi là na lelo na pe na zakara mais alors que biso to occuper mutu te to occuper dynastie na biso volume 2 ezobima ba nzembo kitoko ya type bokana L'Oréal de Bruxelles les aso la na kati bon na junior bokula ba mini na kati junior bokula kana peso ba ozomona mama onde ezokende biso to okenda mama biso malembe na lipe loba bon retour au pays maître Z balebele dimanche azar mutataina maître Z balebele azar na porte-monnaie dimanche na dans temps SN kitaka ou ngalinga bala coste ba mbate ba ji yekutuka ba bagu moko donc na ebi ke kema pe président a vu manu de goza peso mo yoko pesa yona ba bato batai ngonga na za tai S yo tai S biso batai na biso mimi bozo la ba cité vert ngala saki na monde na moni plein mais ba vidéo ba photo bimi ke fait rigola na monde na salimpiaka kutu na ospepela mambozo solo yo oza na mutu ya mutu te biso ne bagulu bino oza ba journaliste okendai ko sala musala okese musu pe ebeto okendai donc bino ne bino bozomona yango ezo za ba vraie réalité bino bozomona ezo za ba vraie réalité soki biso te ekoloba na bobika ke ti watana balinga kumba bino so si mwana na mke wana mwana na mke héritier wata mwana mke ebo ya camarade na boya mkole héritier ngana on a liqué na succès bon héritier okokana fi héritier na 41 ans auto fêter 41 à cause si omoni mwana na ana 32 ans yo zongisa a héritier si ana 32 ans tala soto so la mama biziki kotangila na ba kuluna ne kuluna héritier kuluna abunda kuluna barumbu na yulu ana stade de Martin na komba jili talibanga munene héritier watanabi aza kuluna ngam nazo ebiso aza kuluna ngam nazo betelo aza kuluna yani bosaka na Luanda edi nati yo moni plein asali kuna tena plani ofele bon eza plein par rapport à ninga na ye wana aza na makelele nde bango babeta ba concert ofele na ofele wana o municipal na ofele esika ya beti ya eleki bili mabe yo bangite fara nyabo ka mo fara na ye mo ndia azana tala yake nene te koyemba yake ne bakate maladi ya pema kwa koyemba te so yemba sa wala akinde so mama mo akate yango ya mpaka no c'est ça mais que soit kipe za mabe akipe nga au moins peut-être au moins ne na boto na mati sur 2 kilos oyebi na yeke siko na 5 kilos nani yo le héritier otana be 5 kilos yo mwana mabundi yote na mati déjà sur 2 kilos na lekaka na 3 so na bani ne mbangu tia na mona okoko mati l'héritier na bikli jisho mama yo betela ko betaka masolo wana te lelo na kisasa na so rita ko sa beto yemo petit on a betanga donc yo mama so benga epsa o yango wana na kaneli okana nani na kaneli nani kabe na kaneli petit on a penda mama yo zolo ba yango wana ye mona okutu amutapema na so na kange na sena ko bete yoko tombo na bwa kieku nini no bete yoko tombo obete nani kabe ya ko yo so epsa na so ya kangi akanganga obete mo ko bete ngo yoko tombo te meka ngo pa meka ngo pa na yoko tombo ya ndeni na boy ke meka ngo na yeba na fond na parce que ba ya na mu donc kimi no namba mutina to bwaka yoko tombo eza na maître nani wana maître ngana na ba maître bele ba maître goyo na la ba champion mo agoyo 10800 batamakasi 10800 batamakasi ana mwana matete te na nimio na eloko wana mno lobi 10800 batamakasi ngamo la no mona bakandi octon ba golbe
nga makasi nga so na maître Sedalamba na maître Roma te wala osenga pardon na kimukolo babeto te yani tato sola mabie na âge na nga oyo nga moni ma bibele mwana yo zo tangila nga obeta moi obi ko linga mama mwana na te just tumba wata lima mama mwana na te ebi okay gozo yenga za mwana nako swema na bundi neti na oswa emini po ala kisaba na bundala ya swanga deux ans pour ça bunda na ngiti wata na obete mabe abunda nde na koyemba abunda nde na koyemba deja imba danger ya kokana telele ya ilusu tutaleki ya ilusu aleki aleki nani héritier na nini na oyemba ba pinezo toboga so tuni fete mbi ya zanoti ya pine za nini faire gola za na mituka ya danger biso za mama mituka te to za na mama ya koyemba mituka za mama mikeza ba accessoire eza même ba biloko ba bazwa eza ba titre honorifique petit chou mama yo mnozo yebisanga yango wana Charlie Kabea bozo mona makaba mama zo yebisanga na yango wana na leli vraiment na leli tous la dynastie des volumes de camp moi vraiment titre aussi la dynastie et vous avez na terrain na que président ba Gaulois na Mali Christian Boazi donc na Mali vraiment na kona ba tuti na Mali bon Jovi pe na Dolezi na PCM moté et puis général Georges Barbosa na zone nyonga danger naza na batu pa na zone nyonga depuis Brésil général Georges Barbosa na zone nyonga bon général là c'est la chose a fait des routes toki na okunga to betaka biso da oyebi ke na Congo sengo tokenda partout autour na tokenda soki musale bengi biso tokenda tala to sola mama musique bien lelo mutakoka na faire azati oui, pourquoi faire à soi tant article là bas petit 5 ans na terrain petit fali wana neni na petit héritier wana neni na nini depuis 2017 depuis touta nini Russie depuis touta Russie ti ezala bien tout qui na sous voyage na chose à to beti mo le au moins Afrique tozongi to beti mo le au moins tozongi mon lelo bateau ya commandement ezala maboko ya papa RDF Rigola personne to na 2024 to ça ba concert ya danger na mikili OK bato baolo bazo beta te bazo ke oganga ka nkolo ube Michael asi akufa so bandi okolanda Michael okopia komba mowei mobutu est-ce que après ça bazanga droit d'auteur akomba papa na bango te ya melaka bato ayemba nzema mabeleli c'est loko après ça droit d'auteur te amelaka bato $10,000 wapi ngaza na mama président bambu na pese mbote président bambu ayemba wana te mamba lokuta apesa mbongo ya tombo epa mobali ya bonzuluka wateka malewa mobali ya bonzuluka wateka malewa azwa bimbongo wana bakenda basoma na ba Thompson banini ya malewa koma oteka na bonzuluka koma oteka na malewa basala tombote koma mama limbondo basoma wana mamne yeda apesi mo mobali bonzuluka nde awele ya mamno so zwaki akosomba tombo mo ba bijou anka ba matelango epa muta cercle epanzali ba mongo baleli wali wakosalika basomo bwena tombo ya balele nini yempaka wali wakosalika basomo bwena tombo ya zwane basomba tombo $150. Est-ce que vous avez de la gloire d'ailleurs ngana osenga mutu moko boye isa unga nona twa boss apesa mwasi ya mabelelisi mbongo po akontaki na mbongo ya nzembo ya mobali na ye o balba batekela yango 1 million de millions de vies. Est-ce que bike eloko oyo ils appellent mama belelisi te c'est bon yana eloko oyo faut tout na nganga pe mbongo eloko oyo déjà wapi na ba territoire na biso beta bien ye pas zwa zela te eloko oyo mutu abanda yango vie Damas mutu ambunda ya mabelelisi. Est-ce que bike bokechwa ya mbo ayemba pe loko te ayemba nkote ebike mimi mongo ayemba pe loko ayemba kote ni mimi mongo ezaka nzembo ya vie Damas c'est comme dans nzembo vie Damas vie Damas
ayembaka pas et ça ndembo ya baveda mazwana te pour votre information muto arendisango c'est mabele listo boy te pour apesa mongo na siko babeta na ba tribu na biso ba mongo eloko oyo za déjà yo ke ndano ba concert na biso yo ke ndano ba concert est-ce que c'est important fona kende yo za na orchestre te yo za na orchestre na sala rako malata bolole nzembo na biso asika omoni pede aboteli ye mobile malani malata bolole malata bolole omoni pede abotoli yo mobile okoma mitelengano nde babwakela babotola mwasi awubomanga yo ka fitin na ya faliti fitin na babu ebeta omoni ke mutali babe garçon nous le bazar jaloux yalinga mona mutazwa te aza jaloux garçon jaloux ya batu nyonso akoye mana président bamuni ya mazwi nzembo afini ebetawa na plateforme nini nyonso kaka mpona escroquerie nde ayembe nalobi ngamo nazosenga na bamongo nyonso bato ya bandundu namoni balingaka tribu na biso te mpona garçon oyo ya ekonda moto akiri ntanini ya nkiri kiri ndeni kasi mboka babato oyo ozolobaka na musicien wana mwana kiri eboyokanisaka azaka naye mongala ata mwana kiri aza moto abandundu yoko mo kabola bekola bato ezala bongo depuis mobutu nana biyoko mo kabola bekola te nazo expliquer bato nde bacomprendre ke ndenge ezali tala d'ailleurs ce moi quand jour na oyali sur na plateau so tangi comme héritier na hollandais na rep na obete na héritier de la répéta juste de la répéta te répéta te au moins nde abiki po kande ya makasi lelo na bomi na nga kaka po kande kiti so ezali lelo na elo na ngena sala. Déjà, nous chutons vers la fin de cette émission. Je ne sais pas si ma dédicace c'est ça rapidement. Puis mot de la fin par rapport. Mot de la fin, Gauloise, gladiateur, to voter fait rigola. Biso tous à monter à côté de l'Arabie Saoudite. Makambo bango ba sala papa Hervé sala monter. Papa Hervé c'est un homme. Azana femme. Azana femme. Abongo magati. Nous la caméléon. Donc, celui caméléon te voter. Caméléon azana batu na ba côté la kai. Kuna komaka ma chérie, na kisasa komaka mon frère. Donc alors biso to voter faire rigola massivement na A. Donc ceux qui voter faire rigola beaucoup tana ba groupe nyonso za to voter vraiment faire rigola. Bato tu bazana poto boya ka oya paka yoka ko salibo bo siko esa su mamba ya paka te zande to voter faire rigola. Donc devoir o na nango ba jour o ezaka to voter faire rigola, to voter faire rigola, to somba dynastie. Tout ça la nyonso autre ko sala po na artiste to pesi devoir na bako mo moins place to beti na yala o te kuna wiki emela ba to bele ki masolo emela nani oyo yibi kabe emela nani waze kwa emela ya waze kwa ngamo na zala ya waze kwa ngamo na zala isa na la président Félix mingi président Félix aza moko après usa na la président waze kwa mingi te président et quand la bana na ba gestion tu peux président na karaté bien et que ba stade il y a d'autres temps na film porno c'est d'un peu c'est Doberman né mon Superman comprenez que nous sommes en direct avec Yampaka. Oui, rapidement, en direct, oui. Nous sommes déjà à la fin. Oui, en direct. En direct. C'est le père Anani. Doberman, grade mon Superman. Bazara 3. Non, non. Superman, Doberman. Doberman. Batman. Doberman, il passe la musicien, moi, moro. Donc, Bagolois, gladiateur, to Zana Bam. Oya roya to robima. Oya rotengama to rotengama. Tous à Rané, tous à tout qui est déjà trophée. Oui, chemin de la gloire, Zoya. Chemin de l'hôtel. Nicolas, comment je suis pardonné. Et ça, désolé, c'est les cas pardonnés. Oh, y'a quoi, là, t'es dit, bini, ça filme à tout. Pour toi, là. Yana. C'est de Berman. Berman, c'est de. Baza, on a ma passe. Banani. Baza, ma passe. Ma passe. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. C'est d'un peu à Azukop. C'est d'un Azukop. Kopni. Nazoka kaba pizza kingasani ya seden na kitoko ya seden na kitoko pizza kingasani c'est bino bolukela ba seden makabu o maka utozala na biba mama zandu ba bi seden na kitoko ba biso utali na awana o ikukani wapi awana awa ikukani awana awa
awa kovu awa pe kovu babi c'est de la kitoko ba petit to bateka bitabi te boire no mabanga na bingani ya te boire no mabanga te na lelo mana obwaka te lelo mana obwaka na ngai te na pesi bato na ngai nyonso ya Turquie mboti place baza Charlie Kabea j'ai un problème Charlie Kabea j'aime pas beaucoup d'argent toi-même tu sais c'est que tu m'avais dit le soir donne-moi soko pesi ngai montant zo mona bolowa te venanga bolowa charge à stade de martyr bolowa charge à stade de martyr na pesi mbote et puis to s'abonner kaka ebele na yebisi bino c'est un mois koki to comme si 2004 na olobisa bino nyonso te un mois ebele siko ya na yebisi bango c'est koki te donc na olobisa bango nyonso te donc mutu nyonso na mwasi na yo asabonner pona ke sans polémique to ba mamba solo nani nazo yebisa bino ke nani ayebi te ke c'est des naades de Berman mutu nyonso ayebi est-ce que nazo cause vérité nani ayebi te ke Cindy na mama sina mama fa bayoka na rate mutu nyonso ayebi Cindy mama sina mama fa nena règle yapaka bon nous sommes déjà à la fin merci na batuto ba soutenir biso na pesi chic betoko na peso bambote ebele les barons de la Sainte Geneviève de Bois Paris na peso bambote pourquoi pas na Janita mon business Janita il mange avec les gens il partage avec les gens avec les chop chop yango wana t'as pas oui déjà que comme nous on se retrouve prochainement ciao obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'est pas le